Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que Bozali Malamu. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Nazana Mopaya, Komonaye Ezali, Ezali Nani, Comment on a Yannick? Yannick, Komonayo Ezananik. Pardon, Yannick. Yannick, c'est ça. Voilà. Yannick, ça va, Sangonini? Ah, Kimia, Kimia, nous connaissons surtout les Zolé Calabien, la CPL vraiment, Nazanayo, Auto Solo là, tout vraiment Mingala. Ngana le bakan Ngala, mais Mouké, donc ils ont bien pour Nanga tout Solo là, Ngala. Oui, d'accord. Donc, Nyonso Ezokende Malamu. Nyoso, vraiment, Nyoso, ils ont pépélé. Ok, d'accord. Bon, aujourd'hui, on va essayer de parler Lingala. On va essayer. Lelo Tokoloba Lingala, Kassi Tokoloba Lingala, Malembe, Malembe. On va essayer de parler lentement pour que les gens puissent comprendre. Donc, voilà, Ngai Nalobaka Lingala Kakamukie, Nayekolaka Lingala depuis quelques mois, je pense. Nazomeka Koloba Lingala, Kassi Eza Moi Passi. En fait, bon, Yannick Azanani, Yannick Nakotanaki Naye, Kalamingite, il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux expliquer un peu en Lingala comment on s'est rencontrés? Au fait, Nonga, Naza Momba, il y a l'église. Et puis, Nazara qui ko singa bateau. C'est ce qui m'a dit que na relation avec Nanzambe. Donc, nakutani na Ludovic à République. À République. Donc, est-ce que Ningo Lukanzambe? Le binangate na ningite puis to sololi et puis le binanga yo za congolais oui na congolais ngapi na le bakaningara et puis to bandi ko solo là et puis voilà quoi donc est-ce que ngai na le bakalingala bien to kakamuke je pense que lingala na yo nangat ezandenge moko ponani yo oza congolais te oza congolais na congolais mais na utimboka na moni na bosani même koloba j'ai quitté Kolongwa non na ouais na Longwe non na Longa na Longa Congo nazalaki na 6 ans. Ah, ozalaki na 6 ans. Donc au bosani koloba lingala na bosani en fait quand tango na solo kana na bato na bosana mais c'est ceux qui n'a pas famille nanga et pas maman nanga ou banoko nanga ils a plus facile pour nanga pour na solo parce que nazoyoka et puis liloba ezozonga mais que to solo na bato boy ils a moins compliqué nayoka très bien mais que solo là ils a et na Paris au fond dina libota nayo non na fond na ba du coup ba frère il y a église nanga on a fait na Courbevoie tout faire bus ensemble. Mais avant ozalaki kofanda na libota nayo na mama nayo koko nayo non nazalaki kofanda na mama nanga ben avant mama nanga oui effectivement nazalaki kofanda na bakoko nanga et après na qui pas maman nanga et après na kimi pour na toyakawa na Courbevoie. Et du coup Yebisangai Obuta Congo Brazzaville, c'est ça? Oui, Congo Brazzaville. Famille nanga surtout Obuta Congo Brazzaville, banoko nanga. Obuta na Brazzaville. Na Brazzaville, oui. D'accord. Na Brazzaville. Et donc au commun na Paris, na France, na Mboula. Yambula ya moko mibali misato minani. 6. Mitano na Moko. 6. C'est ça, Mitano na Moko? Je crois. Peut-être. Alors, Moko, Mibale, Misato, Mini, Mitano. Donc Mitano na Moko. Mitano na Moko. Mitano na Moko. Moni, azo konanga lingala. Ngamoko na invité. Bon, en fait, je me suis trompé aussi. En lingala, pour dire 6, on dit Motoba. Donc voilà, Motoba, c'est 6. Donc Moko, Mibale, Misato, Minei, Mitano. Et ensuite, Motoba, Sambo, Mwambe, Liboa, Zomi. Par contre, si on veut dire 16, on va dire Zomi Namotoba. Donc Zomi Namotoba, c'est comme si on disait 10 et 6. Zomi Namotoba. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Osala, Mosala Nini. Nganazo, Nazali, ko expliquer un go bien. Pour nous comprendre parce que ça c'est mon côté technique un peu. Ngana na charge na entreprise nanga il y a ba données, ba information. Information donc
qu'on protéger l'information, qu'on vérifie que bâtiment surtout dans l'entreprise, bazo utiliser l'information, il y a un élément quoi, il y a respect de la loi simplement. Voilà. Donc ça Moussa depuis maintenant 3 ans dans Sala Kakuna. Et au Salakan à Paris. Paris, parce que c'est vrai que bateau tant le Bakanabango France, bah il à Paris. Et Paris est la capitale, mais ça na la ville Moussoussou. Pas à Paris même, mais à côté de Paris, à la banlieue. Habité, je sais pas comment on dit. Comment on dit banlieue en lingala? Bah si vous savez comment dire banlieue en lingala. Je sais pas. Oui, habité. D'accord. Et au Lingui Mosalanayo? Oui, déjà Moussala bien. Déjà premier Moussala Nanga après diplôme. Donc j'ai eu opportunité encore, il y a mon aîné. Parce que justement, autant gars qui n'a que la simimi avant. Avant, on a ça qui master. Master, donc baccalauréat plus 5 dans marketing et communication. Et après master, on a ça qui kuluka Moussala et puis on a du Moussala. Donc oui, on a Moussala Nanga, c'est bien. C'est vraiment bien. Ok, ça bien. Donc si au Lingui Oko Manani. Dans la vie, quoi, en général. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Nga, pour boye banga bien. La première chose de ma vie, la première. Il y a Mutuya peut-être. Hein. L'importance. Oui. Et ça Nzambe. Donc pour nini za Nzambe. Pour Nzambe parce que Nzambe na kutana na Nzambe tango nazaki kubunga. Nazalaki nanzela nanga te pona vie nanga nazalaki koluka biloko ebele na mokili mais c'était récemment ou il y a longtemps? Non, il y a 8 ans bientôt. 8 ans. Donc 8 ans, oui. 8 ans. Ozalaki na mbula boni à l'époque? 23. 22 ans. 22. Ozalaki na nzela ya malamute quoi. Nazalaki kosala tokende école mais nazalaki kosentir que na ma vie nanga nazalaki na objectif te but te nazalaki na but te donc et nazalaki kovanda na bafamille nanga ben na katikati nanga nazalaki vide. Ezangaki eloko moko. Exactement, c'est ça. Ezangaki eloko moko et eloko ezangaki nga za Nzambe. Et c'est quoi lelo tu as osana objectif quoi, osana raison de vivre. Pona Nzambe. Raison de vivre nanga, raison de vivre en Lingala je sais pas. Naïveté. Les locaux osana kenazo vivre. Nzambe. To aider bateau to kene ko skuloba bateau liloba ya Nzambe. Donc oza premier but nanga. Après naza pena ba but na mokili koko. Bongo Nzambe sikoyo Nzambe azosunga yo. Pona vina yo. Azosunga lokola guide. Pona mokili. Lokola guide pona famille nanga, baninga nanga. Pona kolakisa bango. Ni neza exemple. Ya mobali oyo azolanta vraiment Nzambe. Na ba responsabilité, na ba la connaissance de tout. Voilà. Et donc sikoyo olingi kosunga batu bazali na peut-être Nzela, il y a malamute, comment on dit, ils sont sur le mauvais chemin. Ouais, ça Nzela il y a malamute. Ouais, bazali na Nzela il y a malamute. Donc yo olingi kosunga bango. Na mokili pranga okoki ko rencontrer deux types de personnes. La personne oyo bazolanda Nzela ya mabe. Mais tout ça pena bateau ou bateau dans Nzela ya mabe mais bazali triste. Bazali dépressif. Bazana objectivité pour la vie na bango. Nzambe akoki kosunga bango. Oui, Nzambe akoki kosunga bango to Nzambe akoki ko pesa bango elika. Elika pour la vie na bango, elika pour na bateau oyo bakoki kokoma ceux qui banzangi baningi Nzambe ceux qui bazoluka vraiment Nzambe. Ah, très bien, ça malamo. Est-ce que c'est difficile
d'aider les gens justement et un petit peu naïo. Et ça difficile, oui, parce que au aider bateau physiquement, peut ça m'a bongo, oh ça facile. Quand ça m'a bongo, ah tiens, moi John m'a 10 francs, que nous sommes masukali, voilà, on y. Et même gars le reste. Voilà. Mais pour aider moto vraiment, ils allaient faut aider moto na motema. Na motema et avec le cœur. Exactement, avec le cœur. Et aider moto na motema ils a plus pas si pour les capacités. Ils ont les capacités que aider moto na physique parce que il faut qu'il y ait la catégorie na yo faut pour appeler sa moto temps na yo faut appeler sa moto écoute na yo faut appeler sa moto même le banza mais faut appeler sa mingi mais émotionnellement plus que physiquement. Mais, par exemple, ceux qui n'ont pas si, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ko tanga le banza mais étudier la Bible. Pendant au moins pas n'engater pour batoter mais pendant au moins que nzambe azana dessiné pour na yo pour na bateau aux autres nzambe et pour trouver comment on dit trouver? Koluka, non, Koluka c'est chercher. Koluka c'est chercher. Trouver, tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas Kokoma, non? Non. Ah non, c'est hein. Trouver. Trouver. Ouais, voilà, trouver ça avec. Et nazana ngona. Nalole monayo. Ezali nalole monayo. Trouver ko. Ah bon, ceux qui voyaient bien. On tient à commenter hein. Donc question zaki pour ça ni ouais kutanga liloba et tout le kanzambe pour na trouver. D'accord, OK. Donc est-ce que ezali na elokomoko yasuka olingi koloba? Le comme ce te na kaka tango eza bien. Tango tozo les cartes yonanga est vraiment bien parce que nazo bunda pour le balingala pourtant na congolais yimo ko azo le balingala même mieux que moi non kakamuki nazo meka ko le balingala kasi naza mondele hein tout donner mon compte on dirait ah bon et oza muto ya malamu non juste quand on encourager au continuer ma vidéo na yo parce que ça bien pour na bateau ba côté la biso bo se kangate hein nazo meka se kangate mais voilà pour na bateau ta la vidéo na yo juste continuer au sala mosala et bien sûr boulot fou kanzame. OK bah merci Matondo Mingi en tout cas na sepeli koloba kosolola na lingala na yo. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à toi, puis à bientôt. Okay. Bye. Salut. Salut.